Bolimbis, en tout cas, les gens qui ont parti de l'autre école, il faut revenir ici. Pour qu'on ait katani, na éviter fona bandela. Donc, na bandeli sou kopé sa bambote nanga na bino tout, bayanga, ba vrai. Bambote na bino, ah, koto on a fongoli. Oui, na fongoli déjà. Na bandeli sou kopé sa bambote nanga na bino lisusu, donc babi pouepé na bino yango à grosso modo. Que Dieu vous bénisse pour, en tout cas, côté où il faut tout longola, tout bandela, koto, on a bandeli penza. Nebe loko salami na nini na internet yanda kote, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc lisolo ezali ko na sina bandai kuna ba o ba yoka ki meto bandela kaka lisolo ezali mama Elise azaki na ndaku na ye na mobali na ye baza ofana na lingwala eska baza yo kovanda mobali azaki na mwambongo na moyen na ye alobi no tokende na biso tokende kovanda na Lubumbashi. Mobali, moi si pas le problème t'es papa na bana. So moni que toke na Lubumbashi, toke Lubumbashi. Merci dans les premiers venus à comprendre. Ma copine, bisous. Toke na so va na Lubumbashi ndengo lingi eza problème te. Ben ok na Lubumbashi aki na bana mibale. Bana ya Elise na éviter. Kokenda ki kote bakende ko vanda, kote bakendaki e ko sala makenda ku e koti mobulu. Kolonda kwa lobi azote kanda ku ne. Merci en tout cas. Na ba cœur maintenant on s'appelle la mingi so pe beaucoup ko pesa nga ba étoile botela nga ba étoile pour ça nga ba sentiment allez aye ko lo bana mobile mo ete ska baza ko vanda baza ko futela kolonda ko bino il faut ba azoteka ndaku nae bakende koluka ndaku côté mususu azupe garantie na bango azungiseli bango ezaki nango problème te mobile aye koluka ndaku côté mususu côté bakendaki ka biso basi ndenge talaka toyebaka bato ya liboso po mobala kangaka pe makaba basi ya bato te mais biso basi nde toyebaka bato ya quartier aye kokuta na sœur na ye moko boye sœur Chantal na sœur Chantal na ye wana bazoyokana baokopere mais ayebisaka pe intimité akata ndako na bango te mobali aye okoma na mwa mbongo emata kaka na bamisala ndenge mbala salaka mbongo ekonyena komata mobali na mbongo komata ebisi mwasi na eno ngane nazali boye na monike na kiosuka telefone bala deuxième bureau mwasi ayebisi aishega tayo moko tozala biso bien unjo toka bonaka pa masala bana biso mbali na botelio bana mibale eloko nini su yo komona ke faut tala na pembeni mobali abino en tout cas pona ngana capacité na ngana monike faut nazana deux femmes alors et comme makinete nini discussion na bango na kati ya ndako bakomaki trop koswana pona makambo ya deuxième femme bakomaka trop koswana na makambo ya deuxième femme bozela fona longola wana po eza na tina te bakomaki vraiment koswana pona makambo ya deuxième femme otoye te na koswanaka na bango elekaki omoni mibale ebele balingaka koemilie basi akanisa lokola soka olobake na ozomasi mosusu na osala boye esepesaka mibale amona ndenge yo ozotatabana ndenge yo okomi koyeba eso eloka kosala te mayele esila yo bango bakanisaka peut-être ke soki aoloba no ndenge wana okoarrange makambo mosusu olekaka asola na o dialogue ezala donc ya amonaki eloko oyo aki kosala mwasi na ye aki kobeteka ke nalingi deuxième femme mwasi siko azalaki susu heureuse te azalaki mpe susu alaise te mpona makanisa mobali na ye aki deuxième femme bavandaka badiskutaka mwasi ayebisaka mpona nini mobali na ngai likambo nini ekoma mpe sujet na bango moko mabe mpe na kati ya ndako bolingo ezalaki su te toloba ekoarrive un bon jour banda kodiskute na bango mama Chantal la voisine oyo mwasi alobaki ke ye nde sere na ngai ya confiance aye koyoka ngo na libanda atiaki mwa litoi ayoki discussion ya mwasi na mobali tosalaka attention ya bato bayambaka biso bato ya liboso oyo bayaka mbango abaka bato mabe ntango mobali abimi ake mosala na ntongo akoteli petite sœur na ye sœur nani donc toloba petite na ye likambo nini yo na mobali na betenga na okomprendre te mobali na nga maeza likambo koloba te me namoni kaka naloba kaka mobali na nga lingi kaka zola nga mwasi ya mibale mwasi ya mibale en tout cas likambo lokolo oyebisi nga koyebisa so mutu mosusu te tosuka na kaka biso mibale mutu amisato akota te oyoki nga nayoki yo ngai likambo na kosisa ngo na pete na omemona nganga te me na omemo epa mama mbikudi oyo tobengaka mbikudi to basi oyo bamonaka banani baprofete oyo ya babima
eza ba mo o balobi nde na oloba ya babima ba oyo basungaka na omemo kuna tokende po tosala ba je omona masolo oyo ekozala carré elo moko oyela yo eza te mobala obosana Sœur Elise pe aye kondima bio problème te lobi bangwana bazwi nzela bake pa ya mama Mbikudi siko sœur ne wana Chantal ana mwana na ya 26 ans mwana ya 26 ans kombo na ye Chanty par contre Elise ana bana mibale moko azalaki entre 13 à 14 ans, na ami Balazali 7 à 8 ans. C'est ça un peu. Aeko kene na e pa ya maman Mbikudi wana. Maman Mbikudi wana pe asalo ya kosala, asokoliye, aliesiye. Problème nezalaki mobali abosa na idée ya deuxième femme. Nde problème nezalaki. Maman Mbikudi asali makambo na e. Non, ozo kende ifo yesusu jour boye. Na jour wana yoko ya yelangai silipa mobali manzaka salaka neto kata mobali no manzaka bino moboye ka ndebiso base soko nyozo eloko okozwa moi suki moi ceinture na ye ba bijou ne alataka mingi m'entraîner azalaka nango trop moi biloko ne personnel pese intimo ya azalaka nango pe akangama nango yelanga ngo comme ça, tu travailles là-dessous, au comment on a mobile non du camp deuxième bureau, à Koloba, Kali sous-souté, et Kokoma Boupia. Moi, c'est pas ABC mobile, ABC Penganga, bien, il y a solo, nani, Mbikudi, soi-disant. Problème de non, ça, makasi, na me mabilo kowana. Na li kolobia na ana se, na oye ba pete, mais je parle, donc, l'essentiel boyoga, message les cas. Et quoi arriver? Maman Chantal wana, maman na Chanty, qu'est-ce qu'elle a fait? Alandeli mobali ya muninga lera kendara musala na tongo. Po bavanda resika moko asebi ke mobali ya kendara zoka nzela o mingi lera kendara musala. Akepe kozela ye na mwako wana, amoni mobali ya muninga azoya, papa boni, malamu boni, ote nanga mobali comme on Jean-Pierre, papa Jean-Pierre, voilà. Amoni papa Jean-Pierre ndenga kenda kuna landeli papa Jean-Pierre. Boni ote nanga malamu boy na boy. Na ngai na sola no likambo moko. Mobala lo bien likambo moko eza nini? Lokola yebike, moi sina yebisa ke toujours ke wana sœur nanga penza sœur nanga pe na lingaka sœur nanga confiance Chantal wana, sœur na Chantal. Mobala ki ko boya ko tele mate po sola na sœur a moi sina ye. Habite na nga na yebsoka likambo moko po moi sina yo ayebsinga makamko nyozo la deuxième bureau. Ba mobala situki likambo ekomi andeni pongana na efsala nga pe mutu te ezaka nde na sola na mwasi na nga na ndako intéressé ya telema yoka makambo nini mwasi na ye aisa sœur na ye oyebi ke ndenge oza na mwasi no atia na kisi na mikolo na likambo na kutu ya ki deuxième biro wana amemaki ngai po tokende sikana na nganga wana po bakanga otu na kisi obosala makambo ya deuxième biro Papa Jean-Pierre wana epate ya yoki malili na tongo andimi te ke mwasi na kosa biro ndengwana. Esali mabe. Abisoko lingi preuve. Yo landanga na landa biso lobi to kende kuna na adresse oyo. Akome maboy. Tanto koma kuna yo landa biso yaka wana fongola porti fo beta biso no simanga ta na nzoto. Okomona ke mwasi na linga azotia ona kisi. C'est vrai ça, c'est vrai ça. Et sali papa Jean-Pierre mabe malili. Moi sinanga akomi na niveau wana Pour vous dire que ba mibali le tozo bozo pushi basi. Muto pembeni ndoki moko akikoya akoya kokosa alandi nzela ndoki. Boyoka siko makamba mama Chantal azoyebisa papa Jean-Pierre na tongo wana. Et pourtant eza ide na ye mama Chantal. Muto ayebisaki mwana ya batu, mwasi ya batu Elise ke yaka na kene na yo kuna epa ya mama Mbikudi. Mais à quel point il y a papa Jean-Pierre pour lui expliquer que non, moi si na me minga pona za lokola témoin, na makambo anja sala onde to kenda kinaido. Abalusi film ezali mama Elise mutabenga ki epa kende kuna. Donc mama Elise mutebi banganga eza yete. Mobile ya kondima, ata bino moko bokondima kati. Vraiment yoki mabe penza miko kite mobile ke musala miko kitabi. Vraiment moi sinanga. Kwa nini asali ndengwana bambote na ngai ebele pa ya Chantal ma copine ya Suisse Chantal Mboyo moi si madame mon épouse ya Christian Vemba Mboyo ba bisou ebele ska bozali bambote na bino vraiment ebele Petronel ma copine Benz
esika ozali bizu bozonga koto po tosala koto oyo kote kuna ekatanaki eko arrive mobali ake musala amikoki te pe nzoto pe liboya ke ekoki te habité na osala lobi na osala lokwa na ke musala mais na olanda bango na adresse na kotika mwasi na ngana kosa ye na mona ndenge osala ngana olande na nganga wana lobi pe mwasi ala muki mobala la muki comme date mobala ke musala nzoka nde mobala ke musala te ayebi ke azala michel fa zonga bisika wana akende komona ndenge nini mwasi na osala nganga nela lianza oza wapi mama berberis oyo teka ba berberis ya kosaka na te oke apsheri oyo aluka berberis aluka nga aoza berberis ya danze le message est passé mimi jemelas oza apsheri na bai boya kokota bolali ere koke ya kolala te boya oyoka lisolo po tobanga baser ya confiance ata kutu ser te pour moi ata ami oke okuta na ami moko alukuta ya mabe oyo alingi otandi ya panza mpo oza bien ata petite oyo azosepela na bonheur na yo te akoki mpe koya asali yo ndenge wana we never know toyebaka mutu te motema ya mutu sanduku donc mingi nga mponga naka vrai nga akosaka te nga fasi nanga mpe ya yango na présentaka eko arrive bango bakei kuna epai ya mwasi wana mama mbikudu wana boye na biloko ya photo suki manzaka kale slip nini single montre et tout Elise qui dit ba azi biloko apesi nani mambikudu comme on l'appelait batia ngo likolo ya mesa kotia likolo ya mesa batia biloko na likolo ya mesa bakombo totanga parce que bango moko bapesi histoire pe balobi totanga kombo abombi te batia biloko nyonso tu na mesa Maman Bikoudi alongoli bango bilamba il faut basala ba incartation na bango bazala toute nu makamba rolata ezate balongoli pe bilamba maman Bikoudi abandi ba incartation na ya bandi ko sala mbala moko bayo kaka porte fongwami ndi bochela nga ba kere se pesa nga ba kere na ba like j'aime please ça peut bona volonté sur ce belé bocheli ngai ba étoile mbala moko tango oki porte fongwami bilo mo boyebika maman Bikoudi ye azaki concentré pe na ba incartation na ye mais par contre sikoyo Elise na maman Chantal babaluki po bazalaki tout ni moyen bakanga mutema ezalaki te babaluka boye bamona mutu akoti papa Jean-Pierre oh nini ndoka ndosalelanga kisi ya solo yo mwasi na ngai ndako bona bona abandi kopanza biloko wana ndeka mama Chantal alobaki atanga simbanga na nzoto po yebana te bombanga bino mo boyebika bato bazalaka bombanga wana abeti nakobanda na Chantal mwasi na ye nanganga na bango wana mama Bikoudi abimi akei sikoyo Chantal tout epate akomi kotuna mama Chantal nani Elise asaki vraiment epate atuni moninga ne Chantal ma sœur na ye ndeni mobali nanga Jean-Pierre ayebi ke biso tozali ye pa bien ka pe na yebi te oyo azali kolanda biso te azobare abi te ndeni akokoma awa nga na abimi na tongo nga na tikali na mbetu koma aye kosalaka epa ko se retrouver bisikwa oyo Maman Chantal a baraka. Nga na yebi te penza c'est sûr ka aza kolanda biso mais kobanga na yo te. Atande nga landi biso nga na biso esika msu to kende. To tika ete po fatika ide wana ya deuxième femme. Elise lokwa lingaki sœur na mingi abi ke sœur akyo sala e mabete. Miso okangama andimi makambu sœur na oloba. Mais na kati no fond d'elle vraiment yo ki mabe. Mobali na kokai kokuta ye na ba makambu ndenge wana te. Bazongi na ndaku nzoka mobali ndenga zongi eza tout à fait normal mobali ayeko kene na ndaku akangi biloko ya Elise abaki yango libanda abima akene tango akomi na ndaku boye bakangi bisaka na bango na ye na bana na imi balé donc Elise azaki na bana mi banesi bino moko 13 à 14 ans mais maman Chantal moi ne chanter azali na 26 ans ayeko kene kuna esika kenda ki viens ton téléphone ayeko kende kuna bisika kendaki ayeko kende sika mama Chantal alobi na ete ko banga tata bengani yo ngana ko héberger yo na bana boato kende bo vande pa na ngai po ifo barrette e mona ba kaza innocente ko kende ayeko kende kuna na ndaka mama Chantal
mwana na ye wana ya 7 à 8 wana ye suka bakanga na bango esinga fumbwa na loketo te donc ye asuka polisaka matela na ndenga seconde na kolala bana oyo bapolisaka nini oyo apisaka na ye kaka na mbeto ayebi kolamuka te balakisaki ye te batika ye akola bongo leto bazaza kolepa papa na ye batika ye ndenge wana bakipaka te batia ye mpe singa fumbwa te mais quelque part petit na nga très bien très bien très bien très bien osalaki bien mbeta mama Chantal ekomi kopola mbeta mama Chantal chaque jour basalaki 1 mois et demi pa mama Chantal motema na ye ekomi koswa nde nini mwana oyo mukolo boye akomi dia na presque 8 ans asubelaka nga na bambetu boye sikoyo matela na nga nakende kobwaka bango bakosombela nga matela mosusu aza mpe so na libala te eko arrive mama Chantal akoki te abengani petite na ye Elise bengani Elise lisolo bolanda s'il vous plaît pona eza lisolo moko ya passe pe mabo partager eza ka ya kotala nga te mais il faut ko partageaka et ça la va bien botie ba très bien botie ba cœur et ça la capeza ça c'est pour m'encourager vous me donnez pas l'argent maintenant au betela bino masolo bon côté l'esprit a bien bon encourager nga ata na ba like na ba aimer na ba cœur na ba étoile et ça va vraiment bien pour na biso ayeko kokende mama Elise na bala na yemi bale bakomi kosesengana na mboka Lubumbashi bavanda awa bakomi kovanda na ndako moko ina cheve l'essentiel ka bazo eska kolala mama komi konyoko mafo mona na bala na yemi bale balia ata bachata poto na libumu eloko moko ya moto balongwe sika na ina cheve kolo ndako alingi te baki kovanda na ndako ya machine ya fufu voilà bakomo vanda na bango na bandako wana machine ya fufu bazofina na ka wana balala ka wana mboshuka ndenga kenda koluka pona bana na ye balia aye kokuta na tailleur ne moko ya Kinshasa tailleur na zaro tongele mabaya alors azaro tongele mabaya client na eme bazai pe koyokana ils étaient vraiment de bons amis hein bazai pe koyokana très bien aye kokuta na tailleur na ye baya mbani oh yo poko na Lubumbashi anga pena koma na Lubumbashi boni ka civil. En tout cas, maman Elise a kilo ça a été fait kaka a expliqué tailleur nae. Poisai loko la master nae. Abino talanga situation penza ekenda mabe boye na boye na ebe longa kosala te. Mama kota na Facebook na nini na osala émission moi to so ezate pardon. Sorry. Naza en pleine émission. Allez. Aye koyebisa ye no talanga yawa boye na boye. Vie kenda mabe mobile nanga boya ngai atiki nga na bana tozo sesengana tebelo ko sala te soki oki atako héberger nga na bana et ko sala bien d'ailleurs sali pas si po ayebi ye ndenga zai ko faire na mobile na ba quand même na moi dinero na bango habite ngai na bala ndengo yebi moyen na héberger ezate na mwasi bino mwe basika ne bazalaka. Mais na musala nanga eska na travaillaka eza munene eza des studios tokabola yango na petit nanga donc d'où na rotia yo na ko héberger ovanda na petit nanga kuna na musala nanga eska totongaka ovanda kuna na bana no anatanda ponga na voyager no kende braza ko somba basinga na batisi moko ebika ke na kenda koluka batisi na braza tout moi c'est pe a ekoloba et ça ka bien ka to vanda tawana na bana ngami ba to zatala bisika ka ya kobatama camarade na tailleur akikotika ekuna ASP petit na ndeki na ngaleki na epenza vani sabango ba batuna nga banda Afrique to coopéra ka tout difficulté zuye mais c'est une femme bien tout bokola vanda na bango na bana na mi bale bozala bien parce que là nazo voyager tailleur a eko voyager ake Brazzaville ya tikalona yemoko kotika la batika liona na petit frère ya camarade na tailleur petit frère wana akomi bavandi akomi kotia misu na mwana wa zaki na 13 à 14 ans akomi kolinga ya kuma mwasi na ye mwana ngo pe lokola bana bazalaka ba misu bakabala malamu bakabala mabete Fatou maman Fatou en tout cas na moina nous Fatou pour le moment pour l'instant pour moyen na poussa na yate na obeta bino so ezelengi. Merci beaucoup en tout cas. Bonsoir. Aye koyebisa e tanga kom kolinga mwana na 13 à 14 ans mwana na kanga muno kote ayebisi mama na ye. Mama nde to vandi boye tala papa abenga kise tonton azolinga nga tu mama na bi nde nini susu
leki ya master nanga komisi kolinga mwana nga ya mukeboy. Akokaki te abengisi leki ya tailleur habité papa nanga mwana oyo aza mwana muke elle a que 13 à 14 ans. Nako souhaitele te ke abano bana mibali s'il vous plaît. Meka kolembisa aza mwana na yo zo elokola mwana. Ndenga solo na kisiko na Joana ayoki soni na kati na ye asepeli na ngote. Baker ko, baker, histoire vrai, botia baker, et ça la bien, botia baker, botia ba like. Ata étoile pourquoi pas, botia langa s'il vous plaît na sepela. Pona nini ndengwana? Aiko solo, asola ile pena ndenga pete, mais ko solo ndenga pete, et sali ke Joana, et sali e soni. Ndenge bakangi ke aolinga mwana muke mwana ya bato, et sala ke bien te asepete. Nasoni one sala ki, merci beaucoup. Nasoni one sala ki. Akomi kotia siko bango mal à l'aise na kati ya ndako wana po ayini bango. Nena, bonsoir, bonsoir. Akomi kotia bango siko mal à l'aise po ayini bango. Naki mal à l'aise bino mbombo ebika bwana ndako na bino tuweneza ndako na ye. Bosani. Il faut bokende bolongwa. Po bakomo tia bino mal à l'aise bakompe hein. Donc pour ça kuna kende bozonga boy. Baekolo ayetuna suka nango ayeko bengana bango. Tanga bengani bantu kama mosala nyokwa maki. Tanga bengani bango bake suko luka bisika musu bake oserifier suko te mususu. Ya robata malisusu. Tanga bake ko se réfugier bisika bake na se réfugier. Mwana wana ya 13 14 ans abina ovanda boite il faut luka rappel pona sunga mama na ye na leki na ye. Poka mama takyo bimaka na tongo. Yeba comme net moi shege na kishege na yake na kakyo luka mbongo azongi pe akomi ko luka. Bango mbaina mama na epo na o ya 7 à 8 ans ausani. Eko arrivé mukolo mususu mwana wana bimi kanda akenda ko luka akekutana na groupe ya batu mbabaki muto akufi muto akufi. Entre parenthèses côté mama Chantal atikala na mwana na e Chanty. Aebisi mwana na eno to vanda bote yo fok okende ko remplacer na ndako na po mobali na za na mbongo. Biso toko vanda ka boite poto lukaka to la nzala puta mutu mbongo aza wana tikala ka polele boy. Tika tokende kuna tokende pa ya nganga tourner match nganga na aling nani mobala na lingayo. J'ai salué la présence de maman Charlotte. Il y a Charlotte de moi pesa tango. En tout cas, vous s'abonnez na pesa tango à beta rapé musique, ça fait un orchestre on a Kinshasa. Donc maman Charlotte, il y a papa Ibrahim quoi. Bah bisous Nabino en tout cas et belé mes respects. Salut Nabino. Ayeko lobanaeke. Il faut que pas nganga, to songe pas nganga po